na yo ezali nini? Impression nanga ezali malamu mingi na hier en tant que ministre chargé de l'éducation, donc ministre de l'enseignement basé sur le Congo central. Naye comme un centre où ezali à Vuvamo, ezali centre professionnel en processus de construction. En tout cas na sepeli makasi parce que malobeloba maki mingi pour na centre oyo toka ke ba séquestra ki bana ba mineur toka ki ke makambo ebele ya mabezela kiawa. Mais lelo ngamoko na kiti sur place pour na kotala eloko nini ezolekana pe na sepeli makasi pour naye na lolenge ya lokwa missionnaire envoyé par le gouverneur de la province au Atiningai son excellence docteur Guy Bandondongidi pe na kosala rapport pour na lobana ke makamna monia eza malamu mingi donc ezali ba projet ko appuyer toko kotika ndengona te parce que ezali eloko ya monene pour na formation ya bana na biso tango bana bazali koyawa bazali koyekola profession bazozala orienté na ndenge ya lolenge o bazana ba capacité ya kosala lobby ezali esengo pour na biso pour na mboka et puis pour na province ya Congo.